Basa e programme FC ke na yamba na mama boya na bana na ndako. Nga moko na zayaki. Na Zakaria zalaki, ba Patrice bazalaki batutu. Président FC ki aya ba yamba. Problème c'est que horaire na protocole d'état tout ça. Mike a comme mettre. Et difficile parce que Mike a protocole d'état. Logiquement, ce que même est-ce que Moussa n'est pas président. Bah ya blâmer et bah ya le bana boyete pour mon candidat mzunde de na porta mutaib singa mutako kota yo koti lo pango ba singa ko zali na bi kota ce qui peut bien kota te ce président répondre te toi la José Nzita olobi après cette réponse te ba ko c'était pour yebi Nzita ça ko il faut moi le pango il faut moi geste moi dit tout ça faut se préparer bande ko belé église chrétienne ezo ba olembisa biso moi ba Moïse ozali na olandinga bon moi muta ko zela ngo bulu na ye olandinga nini ngana sina tika yo kala ta musu copine mo boyo olandinga lisusu azongene na nga ba mente dans la minute on a motala ba mente ta latina ngana lingaka nkolo Yesu nazongeli mente nazongeli nga matu Samuel oya lelote ya kala yawe yo nakomi nanga kuna nalandi deni ngonde oya kala na biloko komo sala nga mikolo ya ngwana bon koto ngana nanga style à la borne te la gloire de Jésus la gloire nga kuna pe na late nanga mutu nanga ya biloko nanga ya sona biloko oyo nga. Excellente condition de nous suivre, mesdames et messieurs, de partout à travers le monde. Bienvenue sur Vision Plus Télévision. Et c'est Makasi ya Rosala Liboso Nabino pour nous présenter l'émission Oyo. Toza vraiment un plaisir. Makasi ya Royamba, prophète de la nation, le prophète Denis Lessi, jadis Azalagi l'homme de bio, mais le loyo a commis motona écran prophétique. Bonjour Denis Lessi. Prophète Denis Lessi na rolinga avant to bandana no osambela pona mboka oyo mboka marambo ezotambola te marambo ebele mbutu na lingaki na ntotika na mboka na maboko ya Nzambe et puis to bande mission na biso Nzambe pambola mboka na biso mokonzi ya mboka ti na ba service assez peuple na ba administration nyonso tika ete liboko no ezali likolo na biso souci na biso ezali ke tolia to mela tous les transports bien, santé bien, tout ça, peuple azolé là. En tout cas, au travers de l'émission Oyo, bao baroyo kabiso, na bao balandi biso, bazala beni, na komona Yesu Christo. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et vous allez comprendre pour Nina Lingagi Nanto Banana Kotika Mboka na Losambo, prophète Denis Lessi, ça fait un moment. Maramwe belé na mboka ezo marché vraiment té na landi be mission ebelé o mekai ko dénoncer ba place ezo marché té o loba ki yango bisika op et sali moi ba avancé significatif o mekai ko loba yango. Moi je me par rapport ya ba question nyonso d'actualité na place to zonga vraiment na sima bande ko ebelé déjà bazwa ki yo ba lobele ki yango en résumé nini wi ko loba par rapport ya bilan ya mboka banda régime ya sikeye place nini mabaku ezali place nini bongi to en résumé kaka bongo to kota na ba dossier eza na mozindo vraiment. Bon c'est compliqué pour nous ça la bilan parce que pour na Félix Sekedi 2 ans on a passé le FCC annuel. On a yazo compté parce que à mon avis bakal. Bango ba lo ba contraire. Corona na ba état de siège. Il est épais marambo belé. Donc si total 3 ans Oyo et plus na formation non sacrée, formation au gouvernement Sama, Oeza na évité ceux qui coïncident à 100 jours. Bientôt 100 jours, c'est difficile. Pour le bilan est moins compliqué parce que à côté de la rupture est belle. Nous avons jugé personnellement, le gouvernement a propre, ça les moins de 100 jours. Mais ça lise plus de 100 jours, bon, la perte de temps tout tourner en rond. Donc jusque-là, à part l'état de droit où il a installé Mouké, bon, bah il projet, bah avancé, ils ont Mouké, mais tu peux ces chances peut-être en 2023. Parce que je ne sais pas, dans 2 ans, Eloni Barosala. Donc il est obligé de faire le 2 ans sur le peuple à Pessiango.
Le peuple a bouilli, bon, mais moi je souhaite que le peuple a passé en haut pour permettre à se défendre. Est-ce qu'il y a 2 ans à réussir que ça là où le peuple a zélanaé parce que c'est à la volonté que quelque chose peut se passer. Hein. Il y a un jour, pas un miracle. Ça dépend de la volonté. Le problème est que la volonté, le peuple est participant, trop de conflits dans Mboka, donc c'est compliqué. Mais si y a la volonté, il peut faire ce qu'on a avant-goût. Entrée. Il peut nous donner les entrées pour réparer contre la 2023 sur le PC mandat. Oui, au lobby, à cause de entrée pour n'avoir avant-goût, mais Tomoni, moi, quand il y a un ministre na gouvernement, il y a un warrior, moi, ministre a EPST. Déjà, lobby a lancé qui déjà officiellement, qu'au retraité, enseignant, au bazar déjà des 60 ans au-delà. Mais notre surprise est là qui, Tomoni n'a pas retraité en haut. Ceux qui ont licencié, payent $2,500. Ceux qui ont gradué, $2,000. Est-ce que c'est vraiment significatif? Moutassali, plus de 40 à 60 ans de profession, aux retraités, na $2,500 et $2,000, ce qui ne représente rien. Bon, Mboga na cric, toi on a choisi. Logiquement, c'est insuffisant par rapport à Moutassali Vine Mobimba. Pour remercier Ndengwana, bon, je crois que c'est pas suffisant, mais ça Sundeni. Ça Ndeni na minute. Bando tsomaka bafufu na bando ndo ba oteka. Manda mo 2000 ans on kotika commerçant. On a oteka mais c'est déplorable mais ministre il faut bakanisa bango parce que Moutassali Moussala pendant 40 ans combien d'années abimana 2000 2500 batali pe licence batali pe gradué abo ba D6 c'est ce qu'on va avoir comme. Donc moi je crois que Fati, c'était un rêve pour le peuple congolais. Quand on a parlé de Fati, c'était un rêve de tout le monde. Et Fati nous a fait rêver. Et les enseignants et tout le monde, moi je crois que bon, donnons-lui encore la chance, j'espère que ça va aller. Et là, après avoir retraité, salaire est commis en 40 000, 60 000. Avec 40 000 francs, c'est $20. 60 000, c'est $30. Bon, Arosala na nini? Nga uduboinga mafuta na ngeza de 300. Bon siko donc basa nini $20 par mois. Na ebisi bango banda nyanzela banduno. Ba banda commerce banda soma bataba ba oteka. Parce que c'est pas donc papa na ebisi ça compliqué. Compliqué. Vraiment béton à un morceau dur. Tout peut se cacher. Tout peut se cacher. C'est 2023, dans 2 ans total à moi, l'aura opé s'habituer à moi avant goût. Après, tout peut se chance les soucis à demander. Oui, ça rythme église, hein. Tout ça garder la foi, tout garder la foi. Ah ouais, faut y aller. Ah ouais, c'est la réalité, mais tout ça. Na 20 à zoate. Bango peut pas courir piakate. Ceux qui passent moi makelele. Bana bale belé ba mettre peu musala ça compliqué ba bota bon en minute il faut qu'à réclamer bana ba droit ya ko réclamer bana droit ya ko revendiquer ba droit na bango ils peuvent le faire officiellement sans tapage ni bruit pas utiliser ba droit constitutionnel les syndicalistes na bango corrompi donc bazo ba défendre bango la bongo il a bon ceux qui m'a besoin de chef pour pas calmer aspirine ce qu'on va au sein mais aspirine ce qu'on va faire ce diazépam on l'a li ba diazépam ou pas ba chef toujours ce grève ezali ba benga ba chef moi les solo vont calmer bandeko tout ça ba on peut ba nye ndeko komboga na pasi mais boda na réunion mboga za na pasi mboga na pasi boina boye ba ke tonga manda on a boya problème te mais le pays est la vérité, le pays est dans la crise il y a le bien, il y a l'argent, il y a tout, mais l'argent là je ne sais pas comment ça part et puis c'est déplorable. Espérons que quelque chose va se passer. Moi je crois au Félix, je crois en lui. N'habitez pourquoi on croit en lui. J'espère qu'il va faire quelque chose parce que personnalité n'a pas c'est Sanga. Et c'est prophétie dernièrement également Kabila Ozonga en 2023 avec réalité autour de mon à Kozonga. Mais
bakabilisi baozonga parce que écran ndenge moni wana baozonga bamama olive wana baza bakabilisi te baozonga mwana mwasi akamba avant mboko oyo ata lelo tata lobi ta pe baozonga moko ya moto akabila ozonga présent na mboko oyo c'est un écran prophétique que je peux pas renier. La caméra Obima. Bobana a 20 ans, le 13. Après présent, il est na TV Abi. Il est un bon type, il est sérieux, il est vraiment, il va récupérer, il va reprendre encore ses activités. À rejoindre l'écran prophétique, mon konzambo quand on zolo va prisonnier bon. Et le bien, qui a Obima. Tulandi Kofi na week-end oyo elekaki tomoni pe yo pesi conseil soki azobanda carrière politique il faut pas s'attaquer déjà na bateau yo ba salar déjà politique liboso na ye ba déclaration na yo alobaki ngana yo tolandaki tomonaki mais à notre grande surprise lobby ezalaki bande kwa PPRD à l'occurrence Jimmy Kitenge alegaki na chaîne mo balkanisation non à la balkanisation télévision et amekaki ko mega ko expliquer en oyo Kofi azanango par rapport à Mokonzi Akala, Joseph Kabila, alobi bakendaka na kingakati, babetaki ba concert mo boyekuna, ndeka kezalaka na ma manifestation. Tango Joseph Kabila bimi alinga remettre bango moi quelque chose, atali que le plus doyen na bango nyonso, ezalaki Papa Wemba, le vieux Bokul et tango alinga pesi enveloppe Kofi apusana ki pembeni na Mokonzi Akala, ebisi ke non, ngandem na betaki muto liboso. Bango nyonso baye na sima nanga enveloppe faut pesa me pananga quelques minutes après Jibem Pianana Kofi Olomi Jibem Pianana we ranson baye ba pusani baye bisi Mokonzi Akala ke tipo wana za sérieuté ndembongo pesa mai na maboko Papa Wemba ye na Papa Wemba tellement ba solo la raté Kofi aza mutu na yo est-ce que si oyo kali solo mo ya bongo en wana e bandi banda wana toté éclaircir dans opinion parce que ndeko wana lobby aza cadre ya PPRD ameka ko expliquer batu bongo est-ce que ça ya solo to ya solo té bon motivation est poussée Kofi à loba eza plus sortie médiatique aeba que ce qui a frappé Kabila a frappé maman a frappé Félix il sera entendu dans le média. D'abord, intention première, et à Kofi Ezali fait une grande sortie. La sortie a été réussite, mais les propos n'ont pas marché. Bon, il y a des antécédents à Mike, neti prison à Kofi, tango à Kenya, tango Sindia a sali accrochage na danseuse à Mirimire qui perd à défendre ngate tant ba quitter azo continuer Mirimire après c'est Maïgeri et sali que ba zongi Kofi awa et tant aye ba memie na prison donc fuite ba FC que mutakangi sur za mon livre parce que maman livre azaki sima ya basi na période wana ti lelo aza sima ba basi ba viol ba biloko wana ya kobeta basi donc alors Kofi ayoki yango asali appel libanda appel wana soki braza libanda pe bengi awa après quelques jours ba mise bon à cause de la peine ba poussière ya ba biloko wana na mutu na kata motema mais ce n'est pas seulement la motivation na biso motivation première Kofi alinga ba lobela kai Kofi azana arena Kofi azana disque azo bimisa il faut le moins ça les maïs matza moi moto pour permettre biloko na atterrir très bien à ça les cibles na mais à ça les cibles mabé deuxième motivation maman Olivier azagina fête na anniversaire na Kivu a bengi ba misenyo sobake avion moko loué ba ngoto bakoti Kofi abiba sale la jet privé maman répondre na ngote ba munsuku bake yakete et puis troisième chose maman Olivier Pasungaye Lanzela Irene Bokabila donc tango Kofi bafuni na badaseuse na poto moya komate nga sa voyage maman bengi luzolo mbambi oyo asengi aide basala les papiers de façon soit commis na poto so baba kangaye ayipsi bango non il faut bozongisa biso ye awa biso moto sambisa donc na ba oyo wana bantécédent mike mais Kofi aza toujours moto moko il faut azana caméra toujours faut aza toujours na caméra c'est ça mais sorti ezali makasi et vie etalemaki bato bayoki yango so moni ba réaction wana c'est-à-dire Kofi aime ça même ata sengi pardon ndenga sengi wana mais les messages de oui bika sengi pardon non mais message il est déjà parce que yé pomene zaki est fait
et fait na biloko azali na ngona motema tant l'état on sengeza pardon outi na motema to ezaka ba reproche bato basali et ba molobi wana yebi que soki asengi pardon te il aura un morceau dur politique pe kufi pour politique ndio za nozomona net Félix na Kabila basolo la te mais na politique au mona pe basolo na bango na ndenga mapete bon ma jour anniversaire ba bengana te ba bengana pas bénémité ba bénémité yo mo te Kabila do tamola calmement librement na mboka c'est-à-dire que Félix c'est son homologue et c'est au mona ex na présent pour la première fois dans l'histoire du Congo, au moins Blora Boy. Donc, à maintenir en haut, bon, à Obimisa Manzaka soit l'équipe à deuxième mandat, et puis à un moment, Manzaka Mike, à Obimisa. Mais pour le moment, ça va. Mais, la politique, Nenge Félix Azana, et puis que Kabila Baza. Soda mo Aza sergent, mais Azawana na JR. Arosa Soda ya Kabila ya Kala. Mais il m'a formé à mes mémoires d'Égypte, moi, ni. M. Barcelona, Mosée, Pakawe, tout ça va bloc. Donc, Mouton n'a pas ça le loco. Babenga on va foutre du roi. Ayebi en conseil na pesa yoki parce que ayebi ke ndenge zawana ba foutre du roi baza. Foutre du roi sera ordre pas président pas chef té. Mais fanatique a denis moi oza na coin mo bona ngasa na suka. Amonio ofinga nga na coin bambio libanga na liso to boyi liso. Vous comprenez? À 5 ans de la tie, mais à Tobolo Lisso, l'État que vous portez en plein Aurélie Ngana Eta, au fin à patron, au fin à Denis Poani, tchou, Lissé Pasuki. Tango et prophète Jean-Baptiste Alobina Roi, yo, aux moi, c'est un de Gonazan à Bomo Hérodias, et ça les sous numéro à Bomagueta, à Kangsa qui est pété à qui. Moi, a eu sonné devant bateau. A besoin a formé une école de danse. Papa, et puis il fait tes alarmes. Tant qu'on a fait tes bandits boubou, moi na catalogué to papa bisengo yolingi. Au moins place bafou du roi babima. Maman a pas maman, papa dit ça on fait quoi habitement la tête de Jean-Baptiste. Aïe, papa, je veux la tête de Jean-Baptiste. Biloga au 5 ezaki belé. Mbongo, appartement, voiture, abi mutuka ya Jean-Baptiste. Et où dépend maman na été. Bakata Moutoute, Bakata Moutou. C'est ça la faute du roi. Moi, qu'il était parce que Batia n'a fait accompli. Batuit, combattant des personnes, des bazars. Yozo finga pete, président na bango, zo finga mutu na bango, bakutu na coin. Bako saccager pe baziki sur mutuka. Président Tatine bango, non. Kofi sait que dans la politique, il y a des imprévus. Imprévus, ça dit mutu mususu, ako signé yo, na combat ya président. Tant c'est Jésus. Pierre a kata mutulito itang ba au moins Pierre a côté les fait. Regarde ce Pierre au nom de Jésus tu as péché rien à s'épeli. Jésus a s'épeli pour kata mutulito ya okanga quand même après ça combat molimo lo ra ibsikani le combat n'est pas charnel le combat est spirituel. Il fallait blâmer. Pierre c'est pas comme ça non. Ah na rappel na mutu kata mutulito ya même azulito yo na zungsi. Mutu to abunde la mutu ba protéger kai. Alors Kofi tango simi Kabila. Kabila encore des sources na mboko yoka donc il y a azosenga président de la République a renoncé na émolument na e et le l'état PC to bi pété ba futa ko pas l'état loi mo TPC yango 6 mois d'arrêt mais ça salaire na ega ba futa le kaka ozomona donc mbongo wana wuti na loi ngo ya opposant ba sai pour Kabila bima yango mona ba loi personnelle et comme avantage ye muta senga ngote eza motinga opposant farouche télé 7 yola a proposé loi Kabila pe atangi na projet si ça ndamelanga kitoko nakendanga pe kaka pour na ole langa ba si ça ba garde corps biloko tout ba funda ngate ba nini OK lengi abimit bokanza ke zai pona le Félix pe ayoki ba 600 wana a bon mangote Félix ba bien sûr a obima a tika pe lo wala pe fali yango ado moni loi wana ba simbiango ba aussi mangote pour ça l'avantage na peut so kopa yo Kofi ko no senga nani a renoncer est-ce Kofi ndenga na so abeti concert a ko zo mbongo nyo so apesi ba musicien
mais fallait babimate mbele bato belé babimate na pas na ye donc ça babima c'est qu'il y a quelque part murmure mo ezaki ou traitement ou façon ou donc alors pourquoi vous questionnez bato babima ça dit quelque part il y a quelque chose mon père de Luka vie c'est gazité alors à 5 salaire yepé kofi amana osala pe ba donation ya makasi na bopito na banani pour permettre pas soulager Mboka lui demande à Kabila de faire mais lui doit commencer à faire c'est très important pour nga dina comment na Mboko na mona acte mutranga pe nga ne mbongo net na prison tina $1,700 voilà Covid akabana yermo boye hermo afungulanga ba porte bile d'accord mais il faut aussi que au sa action publique ko permettre yotant de loba mamsusu na politique et peso base banzembo ya yema na lia biso nyo solaire pa Kabila papa ata $100 ezambongo nani alia ya lenga ale ko lega ngai te alia alia tende biso nyo stokena na e bon to lia tende mbongo na ozwa na ya na ndako na ye Moïse a mwana place biso ba mfumu baza ya ko kota na lero wana te papa Moïse bazo lela no yango oyo ozala bokaboli ti te Moïse a mwana utuko ya biso ba mfumu Mboka basoni banini batata babengi biso c'est Moïse Paya wana bana na biso te wa baleki bana pe bango muto fallait bozala na bango pona ko assurer relève non awa ba mfumu ona olo ba mfumu bato basala histoire to banana mbonda Jésus est ici Jésus est ici Jésus est ici avec nous ba mfumu wana yango mte salage yango mte salage o meli na ndeko no mususu pasteur Kiziamida bambongo na otikali ko futa ngote ki mfumu kaka parce que na tuna yango alobike wana za kulutu o babani misala oyo mais atikali na baniongo na ngebele atikali ofuta ete Kiziamida somba ndako epananga na longola banyongo ya 8,000 ya zolo bangbongo comme $8,000 na tekisa yendaku na longola mbongo wana na pesa ye cadeau ya ndaku asomba ndaku na ngai moko bo une de mes maisons donc alongola ka bambongo ne akama kutsona bandako ebele bandako mo ya ba coin na déjà na ba coin Nzondo TV ndazaki pa na pas Denilesi Denilesi patron ya ba chaîne internationale Denilesi azamuta ba faire ya minene Denilesi salaka nini en dehors ya ozala pasteur parce que les gens se demandent tant de questions bon ngwa zorango wapi chef des entreprises mususu naza entreprise de mama Rosana banque na Mboko grande sœur mais aloba ngote naza entreprise mususu en Afrique du Sud awa pe nasala na ba chaîne na Canal Plus mi balé à grand niveau international il faut na gangango non na gangango te donc nazana ba conseil mususu na pesa ba président ya monde o baza en fonction naza conseiller prophétique ya ba te belé ba riche belé ba homme fort et belé à mokilo nazali papa il y a des milliardaires lokola maman otombongo na Braza Carmel milliardaire moi nanga siko 10 000 milliardaires de quoi combien siko yo za des camarades na le bien Gizabina évité na prêtre vient na molimo mais il vient dans la âge ouais vie eza business ya nzondo ngate c'est normal est-ce que business à moi nyongo pe zalaka effectivement wana Nzondo TV c'est pas Denilesi en personne tant on a monnaie à lobby yango à côté de ma vie privée et soprier parce qu'on a et sopa qui est bon sto yoga na biso to comment on sera bien donc to za biso bien to zo on est là Irak donc c'est là bon ba petit ba préparateur moso telemisi mando auto telemisi la pasteur frère Patrice Mando qui a que au même na poto babilo mo est-ce qu'il y a biloko ko loba na ba télévision te a touché nga ngana intouchable so si minga na ko toucher yo même seconde moko pour sentir feu qui fait ici les se retirer donc na toucha qui bango parce d'office tant aussi madeles le bag aux un impact était na toucher aussi mais so a mon impact aussi minga to impacté bisumbale na onyata kama muke et puis au sentir tant on a bandi konyata grand frère biso aux États-Unis bengi Patrice aza ba ko mobela bestoma c'est pas bien et swingai na bitete c'est ngamo na lukier tina na église to kutani to sali réconciliation na pas na sali ku offrande ya réparation to boneli nzamenga nake ngaza honnête
na frappaki mwa ebele na betaki mais dozeri makasi na ebité week-end landa iboke tu na week-end ke week-end to utos le kao na landi ete alobe ataxe bino na kofi abi kofi wana muyibi na muninga na pasteur wana bakoli koli pasteur wana ndo sala allusion na yo atanga komana abia boyo tanga komono po ko fula yo abia ozana niveau neta ko fula yo likambo te nga nasambela ye nasala priere totini mpo abima na prison biso na batura mbomba tosutena ye soki atia ingrat na moko atangi komo na nga te wana bino bosupsonne donc bapaster baza ebele nga moyen natouche te boketio te boketio nakoki mpe te amutu na ngai nakipaka ye te ndi aza mal nécessaire na mboka asala mwa makambo mosusu ezobouge bato il faut bato aboye bazala na mboka nga naozongisela bolamu soki libanga ngo ezali yanga nazongisela bolamu nalingaka ye na mwa biloko ne asalaka wana bokoto tout ça la pays tout ça nalingaka biloko na ye wana donc ndenge asalaka wana nalela effort bolamu wana tooluka mpe tomona ngo epa baleki na bino bazoya na nsima baleki oyo naoloba neti bamfumu ntango naoloba même la loi ya bible c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur ozo comprendre bato wana nyonso totia bamprete epa na bango omoni bango baye faut bato sabiso bato bakuti il y a pas de Moïse sans Joseph obima ndeni nga Joseph na sakoli ki bobima sauveur moi oya libérateur moi oya ozwa mikwa na nga omemango kuna pete kozonga mboka un grand prophète ava yo koma Moïse ye muta kuta na pharaon ye muta expliquer bandoto ye muta expliquer cette vache grasse na donc avant yo Moïse o passer bibale de asalango. Donc avant Moïse mi abanda koteya nga de lesi na zaidi ya koteya après tant papa azu malade aye abengi nga bizwa mwana na formé Moïse aleka na maboko na nga mwana aleka na maboko na yo problème na linga kaye non oh moi je le soutiens mais tant na meki ko loba ye na babilisanga wana kendaka te ya wana te po ya ba mfumu ba chef spirituel eza be gliste wana ya ba chef spirituel bato ba impacter mboka oyo kede ba konzi ba mo ba obenga omone to kene consultation te bazo benga ya za famille présidentielle we ba ngote mama na ya za ndeko ya mama ya Tshisekedi we ba te Tshisekedi za la Félix mwana wana za la famille présidentielle nde omona ga wana yo moni ti azo samba na Eliane wana yo moni ya za occupé ando sane ba clip na Angleterre azongi na ye occupé ta yebi ke suka maître tete ya za na comme avocat les assuéta des droits te bozong bisoga na état de droit za na avantage te ne dinga bona to bota na famille Tshisekedi quatre bana il a Didier Pelé quoi beau frère la biso de Gaza ah bon yo moni asimba de ilesi ayebi ke beau frère ngabe famille présidentielle ndoboti la bango suka na yebo zo peso zo denile Tshisekedi oh moyo kandine ngaza na bona obunda pourria sina obunda bakoko bana nga balia ba se retrouver mais babimbisa la naga esika ma ezo chola bino nyoso kangami wana tenzamba futi biso beau frère Mati akomi président tosani Moïse pe a profiter boyo une opposition bando nyo kwa mabuba ndepe koyeba ke beau frère na bino oui mais tout bala bi tozoki pe appuyer yete asa pe kokende na epa ya Didier baza pe kokutana oh boniko toi famille toi famille ngabe famille présidentielle nini balegi no mi bale mwa mbutu eza mikolo yo oyo aboti bana pesi bango bando ya mokonzi mboka ataxe ke muninga mo mtaboyi komema ye kuna me yozo beta tolwa wake beau frère na bino me sala en sorte que kuta na mokonzi mais na ko pesa ngo nzita te ezwaleki na yo mai mokonzi mboka na obenga ye benga te ça dit président république c'est un président mais na sina loba mambo ya nani na chaque émission na soutenir nani José Nzita souffri baba bengene kutu na ndaki likola ba combattant ba propriété ya ndako wana ba combattant ba menacer tonga yembi beton ayembi pe état de droit mokonzi mo il faut comprendre que moi mbali oyo ayembi azui ba risque il faut se retrouver bon ezaka ba problème eleke belé mais toujours beta de to beta boye koma libanga les indek donc ekoma kaka yekana la été makamwazo lele pa maika mais pour maika mbaya za kuna lokola azala na ba relation nani azalaka mais azana monopole ya présidenter le président c'est une institution donc nenga za wana azi sous beau frère mbeto kuta chaque jour aza sous beau frère aza président république
il faut avoir un agenda très compliqué. Donc, il faut pas insérer Nani José Zita na kati ya programme. Le président, il y a un yebisa qui na mission na biso. Tous les na présidence kuna. Nous t'attendons la Moussapabi papa. Obo sani ba mapasa. Obo sani ba na yo. Habité, il faut ça la tout au monde nga. Tu arranger na maman poto. Tu arranger na maman poto yamba yo coupé. Basa e programme FC ke na yamba yo na maman boya na bana na ndako. Nga mongo na zayaki. Ba Zakaria zalaki, ba Patrice bazalaki ba tutu. Président FC ki aya ba yamba. Problème c'est ça horaire na protocole d'état tout ça. Mike a comme mettre. Et c'est difficile parce que Mike a protocole d'état. Logiquement, ce que même est-ce que Moussa n'est pas président. Bah il blâmer. Bah il le bana boité. Pour mon candidat Mzunde de na porta mutaib singa. Mutako kota yo koti lo pango ba yipsinga ko zali. Na bi kota. Ce qui peut bien kota te. Ce président répondre te. Toi la José Nzita au lobby. Après cette réponse te ba kota te. Pour y aller, il faut moi le pango, il faut moi geste, moi djip tout ça. Il faut se préparer. Mais naïb ka oyambaye. Ayamba binos. Ayamba binos, ayamba ba te belé bon ambo. Leader bolo ba combat bien de? Inos. Inos bi. Na yo tolo ba oyebi ete. Na lo ba tek na yebi ete. Ezali ba attaque na bango ba tiaka na kati ya na batak na binot. Ça dit dans le bas que na biété non. Si elle un peu choqué hein. Moi message aïe ba que non te ba ko kata kata wana ndemte sala ibon. Ayebi kata la émission ba hôtel émission na kata ayebi geza bongo te. Wana biloko ba même ba sema ba sala ngo même ba grand journaliste ba sala ngo donc il y a la gravité. Na yebi na yebete ndeni. Ah numéro est circulé likangunere bozana zemi wana po yebi na. Na yebate ndeni ngande kopa. Na yebi ke ndenga za na za pe na moi fiancé to likango officiellement yebanite OK bon tozwi likango kasi donc ngana sepela ite so penda na zembi boete ya za jeune il faut appeler cet exemple là bien a traiter na bato minene lokwa ba mandala au traiter na bato lokola ba oyo mondele wana za kuna wana donc na otanga comme on était au za kuna donc yé ça un problème là ba tout ndengo wa msuzo tanga kombo yé komi otanga kombo de mamoko na ngana bomana ni o mutu nanga o ne wa le mbanga na français o nani nani o ya mbanga na français alo ba turc wana nani Jangobal na boma Jangobal na bemission Jangobal la laïta likolo ya nani mutu wana otangi komwana donc sikoyo on dirait bien la fiancé nan de la biso mo pe abwa kisaye donc to ba kana na nso la kata mutembo na otanga te na bundi bituma mutuna do benga o pasta mutu mukonzi azo ya mbolobi ngaba tuté bango mo balobi après avandi Kenya comme pesa ba mai na ba mai kuna na kingasa na suka na regete fort na otanga na kombo. J'espère bien que na bato bazala na beda shour équipe ne mobimba ba yo ba déception ya mille contre ya makasi est-ce que soit bengi o lelo o chano na se ah bon ouais calme rat ba golo pe ba linge calmer côté na bango hein o bando talaika mupanzi moko hein fere moi na ngai toze l'harmonie wa moi na ngai na obunda bunda kudu na ba producteur na mususu nazo sola na bango la paix par exemple a sola ye pour azong sa faire na kata bolingo wa motema na ye ozomona donc nazo bunda nde ozomona ngawa nani bienvenue makanga nazo bunda zonga na siku ya nani o a produire petit nani Joseph de Nias au disque bimi wala donc nga nazo bunda pepo na fera mutulanga mama na za mundimi na ngai bon faire la colle la art si opotana na ba goloa wana bon ti ba goloa ba comprendre route na regret comme on a que pasteur lokola nazalaki ko na loba biloko le 18 wana faire pas zalaka na disqueteur 4 ans yango na ndam faire za disqueteur nani même nani mutunanga ti malanga oyo ayemba nzembo oyo ayemba boye ti malanga oyebi non. Donc lobi kuto so na ye manga mwana bien donc ngana faire toi problème te nga problème nga disque azali na disque te et c'est ba bunda kana générique
yozo ke bituma na générique babuna générique te lokola harmonie ezo yande bituma nde kozala et puis na dynastie biloko wana nde sikoyo population azozela bajuja musicien na disque na bité zo comprendre ye mutasala a disque ebele wana basala mo banzembo moko elobe na osenga innocence la pe disque mobimba nete DCD et ça la bien po ba yeba ka valer la musicien na disque ta bébé Boutou a bandika siko abimisi disque c'est-à-dire à partir à disque to la monotonie à banzembo lilala kuna manga kana même son moi oyeba moi nzembo moko oyeba ndeni single oyeba valer la mutundeni tango fera zo boka banambe papi kaki alandisi disque nango bato bamoni comportement ya disque yo kaka eloko moko kaka eloko moko moi to yeba poids na yo ezati donc il faut penda CD net ba ça yango moni nana ke donc bango bazali na kata incompréhension et puis j'étais sincère la bi muta ko bima dominer muta bima ki ezalaki fali honnêtement parlant sans mâcher les mots il a fait son temps il est en train de faire son temps yepé va disque neya soki ko boma fali ebomi soki ko boma disque fali ebomi mobali bayaka na ye na disque concert te okobeta Zénith okobeta biloko wana epesaka lango disque d'or te eloko epesaka kolia na famille ezali disque ndenge olandela musique ndeto bo différencier bango musique ya mokili na musique ya nzambe profane musique profane na musique chrétienne est-ce que olandela pe musique chrétienne pe makasi ndenge ozolandela yango me baza biloko ya war trop ozomona c'est-à-dire ba préparer penda ba disque penda ndenge ba musicien profane ba préparer te omona ba ser mo ba tie na clip robe ti ezo panza na makonde ba banamiste non papa il faut quand même moi mutu danser zango soki ba chanteuse bazala quand même propre oui yo lingala ta moi jip makolo monana c'était mais ezala quand même classique balata ba costume na jip quand même ya bien ou bien nani non c'est présentable et puis bavani si bango likola mabango ya kisuka na nzambe akosa la nzambe akosa na hôtel onde yeza elo abona hôtel onde na ilingeza te et puis clip mulili papa mulili bazo bakamba investir à part Moïse Mie ou asala moi exploit José Nzita Kalamba nini mais il faut pas mata et puis nzembo il faut être à fond nzembo comme likolo il faut nzembo pende na fond pende sani pende moni pende fond pende na kati nde ça bien donc moi je crois que bandeko belé église chrétienne ezo ba olembisa biso moi ba Moïse ozali na olandinga bon moi muta ko zela ngo bul na ye olandinga nini ngana sina tika yo kala ta musu copine mo boyo olandinga lisusu na ndenge ya bonzambe pe nzamba landinga petia ozo muta ozo idée na ye na nzembo donc et ça moi ba mwete et c'est ça nzembo ne yango wana merci beaucoup nzembo yango wana olandinga ya wa okobwaka pe mutu mambwakela na saswala na moni mère pa koza olamba na cuisine oyeli pe na cuisine olandinga ya wa dango okende nango bon donc biloko wana eza nécessaire banzembo eza bien neti ayemba na Sandra non on appelle ça bango kombo Whitney dans le Seigneur Mike asalaka nzembo mona Sandra Mbui mais c'était fort ozomona yango nazongeli nanga ba mente donc na minute na motala ba mente talatina ngana lingaka nkolo Yesu nazongeli mente nazongeli nanga matu Samuel oya lelote ya kala yawe yo nakomi nanga kuna nalandi deningonde oya kala na biloko komo sala nga mikolo ya ngwana bon koto ngana nanga style la borne te la gloire de Jésus la gloire nga kuna pena la te nanga mutu nanga ya biloko nanga ya sona biloko oyo nga moko na mesana na tongo denilesi na pokwa denilesi pona kotala banzondo do tala ba musicien suka nango okotaka studio nani te ngana ndulisa kala na musicien kala na composer banzembo nzambe ebele ça la succès na kina otika po nini baleki baze beloko pesa rapé papa na ebiso prophétisme za matata il faut beaucoup de travail na cerveau za matata le prophétisme boma biloko ebele bon voix pétante toujours ganga ba voix kei na ina moi deuxième na nga ya bien me kei e kauki fire les nyonso papa e kei
faut ma biloko belé bon bandimi pe akine pe ba soya sous ba passer église ezala kaka arche de Noé ezali mboloko 87 na somba na tonga na zawana na lo na somba ba parcelle ekangami pona élargir na pe na limiter na sombi pe na limiter industriel donc na préparer na tonga nzambe le plus beau temple du Congo, le seul cadeau que je vais pour Dieu tant que na sala ngoti na koki ko sepela te eza na kombo ya église to eza na kombo ya omona be eza na kombo bana lobi tango koko so ezala ikomi nga baza ba prophète donc bangondo baza ba yebi ke papa so aseme loko na nzambe apesi nzambe begizi nyonso nga mona somba arche ba kiti bi instrument nga moko nga na premier partie nga na passer ba cotisation te o ba cotiser mon pour ba sombele tenga moi-même j'investis pour Dieu. Donc vraiment côté là on a locataire kuna l'église na bandundu partout ezali na somba nga moko muta investir wana ba féliciter ngati lo ba féliciter ngati yo kaka ba toi écouter na kenda ki église mona otanga kombote église munene ya moko pe ya ba chantre kaka na boka kuna lisube parmi ba panier à offrande au achat parcelle de l'église ba salé on a panier ngate ngana soba so na ke lisolo na sagoli moi eloko miracle les amis na pensé na nkolo. Moi j'ai beaucoup investi chez Dieu, c'est pourquoi tikanga na bon moi. Donc les gens peuvent tout dire. Moi bato les habillements, les abota bota na bana 4. Na mon adopta 5. Azaka na Joas, Siméon, Jonathan, Grâce, na blessé. Moi na mon adopta maman nanga na 4 bana nanga. Et oh ya sana ye libanda ya nae amona doba nanga bangwana oh abota ozobanga te omona ba polele zombanda obeta masolo ba masera bonso masera tikala na zemi atikala nango ti lelo mwana monani te ye muta viola inga ngana ko tikile mwana na ko permettre te ke azwa de ere wana pe na ye mwana muke zeme kotate te zeme kotate oui mais zeme kotate po ere wana ngai na zaina retard biloko ebotsaka bana ta mutuna no yakile wana te. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, c'est vraiment les prophètes de Nilesi. Ngaite awa ngana tunika na yoka ki pa na omo kozolo ba ke mais de solo ba zeme wana eze yo tunainga oyebi ere wana soki na kolaki déjà ou pas. Babi nini ni mai ni ngana pamba te o déjà bat ba ko moloba de ke abota mona libanda yo mo mtolobia te na bota libanda te na bota te na sala pe vi mingi te na bota pete nzamba zunga trop tôt donc na sa vivre trop te yanki bat balobela wana zaki ya via bo jeunesse te ya bo jeunesse ya muke wala ti na kola na ba azwa na mwasi te donc la kolga la loyenge boye mwasi te na après moi mon azwaka kala et puis na ba moi danseuse mo ya kala na moi mon théâtre na ba tout na lekisi ata 7 tête au 10 ba mo ba eba na bambanda so ba tangi ba koloba modelo ba journaliste ba no ba ele ngawa melenga na sila mais natala même olula ka bango pe na komisi nkoloka ka bana malamu ba yenza mapamula bango na simba te wana eza interdit. Merci beaucoup prophète Denis Lesi ami internaute tozo kende pratiquement la souka na vandisa moi quelque batunanga na zonga pe pona to conclure nayo na ebi ke bande ko mususu bazo zela po ba tourner. Merci beaucoup à Mémoire Bouefo depuis Paris l'homme des actions concrètes vraiment mon vieux Mémoire Bouefo Chibango je te salue depuis Paris sans oublier Marco Massadi Motema Karolov Mial Diadia depuis Dallas Mbote na bino yangwana Iradi Musena Motema Emilia Moussena, on est toujours ensemble, sans oublier mon ami Elvis Gobo depuis Paris. Et j'espère bien émission de Tobanda qui nango titozo kende nango na souka bo comprendre place et ba préoccupation na bino ezala qui malgré to koti na profondeur te mais to meyi ko ciblé et ndé permettre biso tozonga merci infiniment na bateau tout balinga Vision Plus Télévision bo s'abonner massivement bon za la jamais en dessus prophète Denis Lesi to komi vraiment na souka bienvenue makanga parce que alors sali na bébé Boutou à produire moi nana au plus vite possible à bimisi les décédés en tout cas coup de chapeau la bienvenue
merci pe na nzembo ya na saluer pe Jansi Mayasi Forza Italia Vero Kiri na PCP Mbote Patrick Tshisekedi na Patrick ngana olinga nzembo oyo bébé butu ayembi wana il faut ça lango clip ya kitoko parce que ya mama na chef d'œuvre donc moi on a yembi penda na ndenga jete na tie loboko déjà dimanche ya na arsha yemba test ya nzembo nzambe misatu to 4 il faut yemba pour aza baptiser nde ba faire ba ya ba yemba c'est la bêta l'éternel mon berger amati bato na tala bana basi ba komo ya ko senga ba article ya on habite faire ya ka souté parce que ninga mema bandimi donc mais ata na confirmation les aywana na ba fali bato nyonso ba ya ba kufitu donc ngai souci na ngai zaka dimanche aya na ars poto bénir spirituellement ce qu'on a bénir ba disque na il est venu le bia kanginga pe l'émission na sema ya PSP ba disque na bondeli pona na dimanche dans arche na bénir pe les sous donc na pesi na ipsi Patrick Tshisekedi parce que na moni Patrick Tshisekedi yemoko azo yemba nzembo na volant na mwasne ah ouais so lingi na pesi yango tiela on émission et va toi mona ayembi yemoko na volant na leli Patrick Tshisekedi na leli suka na pamoli trésor Chimalanga mfumu ya Scandinavie o fera yemba o moteke na côté affaire on justifie un moment mingi justifie te po yo lo biangwa ngai na soutenanga Fali c'est mon petit frère Azan de Kolanga to wuti côté moko il faut soutenir tous les artistes kangamara ici comme côté batu nyonso mais yeso azaki pe na Jean la pote qu'il aimait beaucoup et ali sumote il a aimé Jacob il a haï Esau ngana na ba bonjima na ngai ya yemba lokola mboka na za se retrouver ilo na biso bonjima wana mami kanjongabi ipo yina ondindi nkoyi kande na oye moi biloko wana biloko na biso ba benga ngo njima siko ina se retrouver akuna yango moni naza ko se retrouver et le but est que na lingi kofite na lingi ferete na lingi non je soutiens Fali mais azan de konanga vous serez mes témoins à Jérusalem et il fait bien sa musique puis il est au top il faut accepter tozo luka mutako détrôner musique yangwana na peut-être zo comprendre awa Kofi Akene na politique au cas atikate awa nyoka longo peza PDG quelque part mais abeta akaba conseil Sogoda un hôtel de ville et puis maman abeta akaka donc moi je crois qu'il n'est pas obligé à tika musique à sa politique mais à intelligent ça les problèmes basimbisa ka yango ko simbisa vers qui ça zongi selanga kiti nanga et comme problème ba David ça mutu moi c'est et c'est comme bon ezali ko no David ça ngana na vendre bela kiti bobino bolanga traiter ba dossier kana na lit de l'hôpital non tikate même ngana tikate papa. Merci beaucoup à mon papa Gustave Montaya. Vous vraiment papa, j'avais aimé le geste d'hier et tout comme pratiquement la souka émission Nabiso. Sans plus tarder, je salue Madame Bella Dinganga. Yo mokolo émission tikelanga papa. Oui deuxième qu'il était papa. Coroné bomi gouvernement bongonga. Encore lobi okenda okuta na bango tanengo beti. Ah bien. La pesa na nyongo mbote na pesi tete nda mbote oya ozangisanga kolia na pesi tete nda mbote na pesi konde aliloba mbote grand prophète na pesi mbote te okufa tata na bebisa tumito konde Dominique mais on peut se 10 000 ozongi ndako bokomi ko kende ko teka biloko na ba ko soba biloko na bako ça pesi 10 000 la chaîne na banque ok. Non, mais mon casse. L'homme descend esprit de vie. Alors on descend. C'est bandimi ba somete kuna te yé pas na kuna bango za na problème te. Bandimi ya liloba baza bien. Osebel ana inyongo na pesi moto na tura mbomba le matable na pesi moto na ketu loi na pesi moto na ba les signonso Bajama lesi Roger lesi maman Rose lesi ba neveu ba nièce boze belé so na tangi moko kanda bino nyonso na ba petit fils bino nyonso bozwango anisa bino nyonso bozwa nazali ko saluer pe petit nanga Altesse petit nanga Altesse azawa nzamba pamolao na pesi pe mbote na
Djonga 2 oyo ya pamolanga chaque jour chaque les 5 mbongo yaka ya dim ya ona osenga na yo na batutu bolinganga na poto kende kosomba tabakuna to Thompson akokalinga to pe ya kotumba so olinga ngo te kende osanza ta libanda mais mbongo ekota pongo na zwa retour donc na lingi bino trop na pesi pe mbote na mutu na ngai oyo nani Diezola oyo asala ba transfert na ba biloko na ngai ya kofele et puis na saluer pe maman na saluer Winnie Baruti kuna na Anvers na saluer maman maman Zetrit Kamote na saluer okaka ato bakisinga me naza kaka na lela au fort la maman Claude donc na saluer pe yo ndenge oye et puis j'en sais na saluer pe Washington grand pays na ndeko na ngai Horizon Masamba Nadine Kila Théophile Mulumba Yemoa obebisi fali mutu bebisaka bato pe mitu Zamba pamola ye mutu ayaka na concert ya fali wana zo bwaka ba $100 boetala asuka mwa mbali wana donc voilà bao suboyo ki mabanga te en tout cas zala na souci po au salarié lokolo salarié na longolo libanga zongela bureau. Merci beaucoup pour terminer. Moi, je salue Madame Beladinganga là où elle est. Et bonne soirée à toi. Merci aussi à Joël Nganza, mon ami, toujours complet. Merci à Baby Moshamukala, Nasuki Wana Ponalelo. Denis Lessi, merci pour Nayo. J'espère bien que non. Ceux qui préoccupation, Zambala Sima, Royambabi Solisusu. Aux libre. Chaque semaine, Nalingate 2 jours. Oh, il y a un peu de temps. Il y a Aphrodite. Donc, chaque semaine, nous avons ce matière les alliés, oui, tout cela la mission. Ndako ezaka ouvert na ba journaliste. Donc moi je respecte les journalistes. Merci beaucoup. Exaucé mon Voudi, Nyogola Image, le grand caméraman. Et bateau tout balanda et biso tout bien qui finit bien. Nous voici arrivés à la fin de notre émission avec le prophète de la nation Denis Lessi. Si vous avez aimé, dites merci à cette grande équipe des Vision Plus Télévision. On se retrouve au prochain numéro. Ciao.